que la marche là. Le salut des aïdénis. Dans le salut marche. Très bien. Ah, il est vivant. Vivant. Yoka, tintin politique et Martin Nan. Papa, Martin m'a dit que président élu, dans 62%, comme il président, il y a CENI. On a proposé que ça va à Longoli, élection en décembre, à Changon en octobre. Martin m'a dit Amérinine. M'a dit Amérinine. Dieu a sénité. Pour vendre la messe, papa. Ceux qui ont dit, au moins, même au moins, ceux qui ont dit, même moi, je me suis au bien vieux. Mais je m'a dit, il y a un salle. Au moins, au moins, il y a un mounini. Mais ce matin, il y a un petit qui a petit naïo. C'est ça. Nazam est pété. Et ça m'a dit, puisque Alembongo y a battu, il y a un zolo batté. C'est ça. Calendrier électoral, il y a un Bissayango. Mais Martin m'a dit qu'il y a un calendrier. Il y a un musique. Il est titulaire, Mozit l'adjoint. Mozit vice-président, il y a Seni. Seni, il y a Amongo, Nation. Oh! Calendrier, il y a élection le 28 octobre 2023. Comme ça, il y a un beau bailli batté. Même à minute, il y a un petit peu de outil. Ça, c'est quel niveau? Vous allez maïli. Vous dites que calendrier en décembre, puisque en décembre va glisser. Comme en octobre. Même Djamba Soba Meri, mais il y a Meri Bombay. Bombay, Azola, il y a côté de moi. Il y a un autre ligne Toyeba. Olive Lembe, pendant plusieurs jours. Olive n'a pas média, au Fingi Félix Sekedi, au Lobignoso. Je dis c'est ça le Moussalaté. Les lots vérité. Et il y a la tête saline. Comment yo kamute mama be ya mwana mwasi o bazo ben Olive Lembe. Abota na ye mwana bazo ben Sifa. Mwana ya Eric Leng. Mwana Congo Central. Comment ne m'est-ce pas? Hein? Eric. Hein? Eric. Alobi. Bino bolobi te Eric a voyagé. Azalaka na ita sana Angola. Balimi saye. Yo ondimi malgré Dibala mariage Koufi. À ta souvenir, tu as gardé ma kina ya muto bobota na ye. Vraiment. Hein? Apportez plainte. On dit on sacrifie muto bobota na ye. Bobala na ye. On sacrifie ye du Colombongo ya Kingakati. Ya assassin oi. Ozoyoka, bato bazo mwana wote, maman Olive Lembe, mutema malamu, mutonyo sa juste ni Olive Azando. Soki Olive Lembe azali vrai congolaise, a porté John Nungi plainte. Très bien, tout le monde. Si réellement, azlingi mobali na ye, puisque babota na ye, babondengo zaboye, ata mwasi obota na ye. Est-ce que vous comptez ma babette et ma sassiboye? Jamais. Papa,
kokoloba te koboyani me vanda na yo mpona mbongo na kobanda koede yo namona kabana na ngai eza bongo te tobotana ezaka bongo te me undimi woboma ye Sifa réclamé papa na ye yango tosengi Sifa lokola oza déjà militaire oza déjà auti otanga na États-Unis zongele tipo wana komona papa na yo oyebi babebana puisque bakuta mu kabila na piscine boyebi yango te boyebi dose wana te azoli ya maki azoli na soso boyebi yango te bino boyebi te bona bana détail alors bana détail te Ude pesa FIFA. Mutu alingi kwa ya sasa nani? Namaki. Ezaje zaku nani? Ezaku manana. Ancien chauffeur. Borwane beta chambola. Borwane. Koma yo mwasi ondimi baboma mobali na yo. Oyo obota na malgré libale kufi. Ondimi na yo mbongo o trahir mutoyo be bongo mwana oyo zana oboti na ye. Okobese le soni na minito bakaini eloko ni nesali nzambe na yebaki petit moko waza igar na John Nom alibite zela na côté kabino alaba nyanga lakato je biloko ezabo ya boya biloko ezabo bakota boy muto ayede biso bakombata bazaka na ba armée bakombata bazaka na semi de renseignement bazalaka partout bango bakoti batimesi batimeli bo balibite soki anera kei akoloba te eza chasse à l'homme biso mabili yo chef à habitat otala mpona ndako wana eza na bagéomètre combien na bamètre kende otala ministre habitat oyo afixaka bamoi o garanti ati boy lupango na somba na maboko ya nani kende nani otala mikanda akoma boy balibite wote ministre aye otala ndako ayende otala ba géomètre hein ba mesure ya lupango ile basi viva bisi mabili wetu il nous a facilité beaucoup de choses. Fabula lobi nazana bino orange. Na kokanga sabino ande. Akoti bamoni manduki oyezali interdit ya civil azana manduki. Bakei bakoti batu bakufi ba photo soki batangi ba photo e cause la album mobima. Vraiment. Photo ya banani avant ba kuma ba saloni. Bakangi photo na mboka oyo na bana basi bakombata na kati heureusement eloko esali ke ba révélé bakei kokuta ba police scientifique basali bateste balebite batia appareil et fini boye et affiché combo Eric Leng. Très bien. Très bien. Korea ebeni. Avant que mon bakate zolo. Bakate matoi. Eric Koro na ba setru. Ba mona hona nandako ya nani? Yango Kor Sokande même au corps bazolo bate o nani bakonda ya nani la chebe wan corps chebe yete chebe ya zainde na congélateur appareil wana soi bachawa ya kuafishe community bachawa boy ali afishe ilunga yeye photo na RDC
Mais balobi parmi ma photo oyo RFI a salé le commentaire à lobby depuis mon de Salama. Comment quelqu'un peut utiliser chambre comme chambre froide et comme morgue. Papa Namboka oyo soto moni kabiliste moko asali erreur biso na soto nani heureusement biloko wana esalami faci azali bana po baya koloba te chef de l'état azosala boye ochasse à l'homme. Mais qui avait nommé quel nom dans le service wana eza nani? C'est la mona. Donc faci alobaki na baaméricain boye bino bozosenga na livre kabila sikoyo tika bapiège eya ebele tika babiloko eyakayaka bapreve etonda to omoni nzambe ndenge amisi biloko oyo epuis na moment nini soki biso tozali na pouvoir te tolinga tozwa morgue toyiba morgue wana or nalobi morgue na chambre te yango tosengi batelevizio oyo bosalaka commentaire contre chef de l'état batelevizio oyo Jean-Marie Kassav sala commentaire ya John Numbi. C'est ça. La biloko ekomi. C'est ça. Yango tosengi bato balobi te justice na Congo ezalaka te justice na Congo ezalaka te boye dossier yango bato ya droit de l'homme nalobi mikolo oyo ekozala yango na yango bokobanda kolanda yango ekozala local sport à tout moment. Qui a tué Chebe? Qui a tué Eric Hélène? Qui a tué? Et puis Baye Kokuta, ça m'a évacué. Bakuti les choses graves. Résultat, il y a Bissau, il y a 2011. Il est pas suivant. Le résultat, il y a 2011. Oh, le Tshisekedi a gagné. Dans le bomba qui a les lots. Ma couti va résultat. Kabila a échoué à 11%. Mais, mon désir qui a raïs Kabang. Raïs Kabang. En 2011, bakeko kuta papa omoni dossier oyo ekozwa bato ebi 2011 bakeko kuta bapese nyonso na ndeko ya John Numbi bapese ya 2011 omoni lokoli binosko lokoli tomoni résultat na biso na John Numbi donc tobandela zéro. Ah, il est bien suivant. L'école est toquée pour découvrir le résultat il y a 2011 qui serait à Ganaki. Automatiquement, Ezali, l'école a héritage. L'école ne peut pas confirmer Nazo. Azo dit à papa. Le bandit au compte à zéro. Au mandat où Ezali est faussé. Comptez l'année. Yango pesi bango liboma. Bayeba kite ke facha ko beta dada. Contrat Kabila kenda signé na ba chinois. A signé na ba institution te. A signé na ba kuluna. Yango lelo ambassade ya Chine. Bayebu seboye. Et pas Fachi, ordre yango. Ou bien bon, il travaille na bino,
ou bien tu travailles à Binoté. Toi, tout bazar dans Zamba. D'ailleurs, on a arrêté 7 personnes. Très bien. Bakangi combien? 9. Kinzele pas penser là. Si maïe. Papa c'est là. C'est là. C'est là mabanga. Si maïe. Mabanga. Waka mabanga. Na yepona fatite aux amoyi. Comment bachina bazai ko sala? Bachakina terrain ya hélicoptère. Petit porteur ezoya ezi minéré bakeko traité na Rwanda. Membo cannabis tolingi to vivre ndenge nini? Soki facha ya kité. Lelo kakalelo facha tindi déjà apesi ordre na instruction ya apesi ministre ya nini? Yamin inspecteur Yamin akenekata salini na minito société wana nyos suspendi jusqu'à nouvelle ordre. Et puis bayebisi nani ambassadeur boy oye za kabila te so bo salaire do sa bino sukuma abito bisa ko ba bongo te to lingi bino mais po yeba ke to lingi bino to kanga ba peti wana aye alobi ke société wana na minito bakokanga bango et puis bakwando manger RDC na ba minere nyose ba yiba ande Très bien. na minito yo chef de l'état azako travailler nenga tolobaki akutana ina pap soki papa sa chef anan ya nani nani sina lobaki depuis Marseille depuis Chole bayokaki ke facha keni banda combien si bakomi wo tozosala lusambo mpona chef de l'état te lusambo na bino tokoya wana eza lusambo ya bahypocrite. Donc na minute oyo décision ezwami chef de l'état apesi ordre bazwi bandeko nyonso oyo bazoyelaki likama na Kasai babiloko banini ekendaka te esaleni ministre ya biso ya environnement vice ministre komone nani ya Eva Bazaiba weto asafu na ye na oyo ya social bakitisi biloko kuna po baede bandeko oyo basalaki d'abord Angola azwi charge alobi dossier société wana basi bakangi mokolo nango. Angola azosenga bolimisi alobi eloko wana bakreaki yango mpona kocreye incident na entre RDC na Angola. Me bayebaki te ke président ya zoo nani baza kora mikoro kozona nani si on a le petit Jésus masa ya fachi yenga zawana. Donc na moment oyo yango par rapport ya succès diplomatique ya Fachi Beton va sélectionner RDC parmi les pays oyo Joe Biden Washington la voix de l'Amérique Azayawa na décembre bonne année Mbalo très bien autre fêté na Joe Biden au salao bongo cortège yo au salao c'est là bona ici on a zeras on commande maman na cortège avant ya kitao bawa basona bakoya pona ko renforcer sécurité bakotikala Arambo ba Chief Norris ba commando bakotikala mami kolo pour bosala ba entraînement. Très bien. Na moment oyo chef de l'état par rapport à succès diplomatique monde mobimba balo vision na biso nyos tozali kozela mutu oyo akozala collaborateur na biso lokolo tozwi Fachi ba pays nyos
bazolinga baya investir na pays ni RDC. pays wa bazobenga paradis ezani RDC. yango to lobby chef de l'État zo travailler dossier ya marché ya nani oyi Zanga sauf acha zongi yao et vous en avez 2 minutes té Très bien. soka zongi d'abord oyo kama yela fachi à limité nani lobila zera te yo zo travailler bien oza olina linga après chef d'état-major comme les nani Voilà. na ye na oya nani oh nani ya vita ezaki nani facha basele bango bapete soki okomi déjà na 4 pete automatiquement okoti nini oyoki pete mosusu eza kondimaka bapete te Garage. Ok, garage. Garage. Ça laisse. facha créé pete yakomasa bate retraite 4 pete Très bien. automatiquement okoti nini Garage. Ça laisse. donc azomatisa bapete ndenge baza wana nani yango for akoza na 4 pete Très bien. mbala akoza na nini donc ndenge aza wana automatiquement ase yo ti garage est ce que facha benga pete système ya pete mais quel niveau politique facha aza nango Élevé. on habite mais juste non non pona musala hein général na biso mbala Moses asali musala maka la PCP zoka ndi pita garage ndenge baza boy puisque bayebi déjà facha aza na posa à son possession d'une manière Officiel. à quoi tatina donc ordre pesami boy semaine prochaine tous les généraux wana ordre utie pa et pas nan yeme ezanan semaine prochaine banda kunyos ya ba généraux nyos na Kinshasa eza na Katanga bakofuye yango wani ete maboko banda kunyos ya ba officier nyos bakofuye yango semaine prochaine état de siège na ba généraux nyo semaine prochaine toyeba biloko nini bobombi kuna donc musala ezosalama makambo oyo ezali kosalama bato oyo babimisaki bazali kokondane chef de l'état bamoni vision facha aza nango vision facha aza nango ezali yake le peuple d'abord ekota na misala bakongolais bapeti basomana nini lokola bakei kosala enquête semaine prochaine bakobimisa lisusu dossier ya 6 col 6000 euros nini fictif ya nani ya église nini ya nani semaine prochaine voilà eloko babandaki kosala balongola Tony Mwab dossier wana Tony alebite na ana bino semaine prochaine un rapport final tokota toyebake nani na ba école fictif o bozaki nango à part yango bobandaki kosengaka bana $10 $20 na chaque trimestre na ba école nyonso ko bana baza combien bongo wana bobanda kozango na qualité église et école catholique ezalaka na partenariat ezalaka ya bango te eza ya nini zoka nde bongo ya leta bimaka basali lokola partenariat donc Tony Mwaba aza moba betele sima boko betele maboko na ye na ministre na biso finance Nicolas nani azali wetwa azali ume na lobby asali excès ya budget
Très bien. La cotisation nani récolte mensuelle 1 milliard de dollars. Américain. Na un mois. Papa, vous êtes très loin la matin. Mettez-moi mon logo. Yango, bazo regretter. Makira ya bato changement na de presse. Bazebe. Biso, ko garder silence. Makambo ezali ko salama. Mobilisation na biso ezali que chaque jour il y a ça bato quartier. Ceux qui les besoin menacer Fati. Bazo menacer nani? Bazo menacer nani? Et yoka eloko makasi. Moïse Katumbi ozo senga. Ko pardonner. Comment est nani? Il faut pardonner. Quand ozo senga to pardonner John Numbi. Les autres qui kokuta John Numbi azo boma batu, azo congeler batu. Automatiquement même nanda kwa Katumbi. Yé pas ça mon bon. Ça mon côté. Basa l'enquête. Bah yé cela veut dire basa elo comment. Yéna Kabila. Et puis plus grave encore. Comment à moment oyo Katumbi akeko na média azo senga ba pardonner John Numbi. Mais nzamba yeba quitter John Numbi lelo bakeko découvrir nanda kunaye na bamaki na morgue na kati automatiquement Katumbi pesa na morgue ça bon côté hein. Cela veut dire Moïse Katumbi ayebi sebiso liwe ya Katumbi moi na bomaye ça bon côté C'est ça. nani puisque jet ya Katumbi yango ndi memaki Katumbi moi ça bon côté hein. Mais ndenge nini Katumbi moi quand kofi jet eza vivant. Bon, il y a un côté comme Mata. Mata pas bien. Na Marcelin Chichambo. Mata t'as pas nié à sa vivant. Matuna na Marcelin Chichambo. Na Moïse Bassam. Au moni liwa ya Katumbi moi bande kuna biso ya Katanga. Li Katumbi moi kana bomaye. C'est ça. Nana boma Katumbi moi. Vraiment. Le loto yeba nana boma musée. C'est ça. Aussi longtemps pour le Katumbi, Bokanga a dit qu'à peine 20 ans. Mais Nzamba yebaki le look document ya Katumbi il y en a ya musée ba yuko kutauna et pas John Numbi. Mais Bokangi a dit qu'à peine 20 ans. Innocent. Nzamba yebaki. Donc les lots combattants et combattantes tous à la unis. Likambo ya tel tolobi que tokuti ba fictif to moni bazali au moins 2000 fictifs 2000 fictifs wana bazaba nani ba membre ya Shaddad. Donc ndenge zawana na mwana masi wana ya sénatrice wana omne nani Francis Muyumba atushaka mbongo ya RTNC Bacheye copé comme directeur adjoint. Bako Samba. Moutaza Aza sénatrice, mais Aza directrice, Natikalo comme on en a été. Bako Samba président. Mais bon, au fin du mois, Aza na carte à gagner le salaire. État de 2 années. Bako Samba. Donc, bon, il y a salaire, il y a 50 chaînes. Il y a travailler 50 chaînes, il y a RTNC. Donc, les chefs de l'État, Azali Kosala Moussala, Makamezo Kende, Nenge, Yakitoko, semaine prochaine, les Amakamuya, Iloko Ekita, Nenge déjà Tosorolaki, chef de l'État, Azali déterminé, il va plus Basengi, opérateur, il va vivre frais. Ce qui va quitter ce Iloko Nabango, semaine prochaine était. Bakozala sanctionné Alimé. Donc tout le monde tout le monde totinda moto kana communiquer vous avez un numéro non vous avez un numéro non vous avez un numéro de téléphone ouais ils ont un chombo chombo tombo le moto totinda moto kana ensemble ouais tu m'as dit le comor et qui t'a mal si cagnon na mai na forêt sacrée moto pela et qui t'a na samba na forêt
au nom puissant de Jésus-Christ. Ok, c'est moi à 12 ans. Le côté